Charme na écouté chacun lokola les chomé na couveuse. Okomi singa lokola rescapa naufrage Titanic. Kolina na ya diama Gisele Umba Nana lobe yo mon amour. Téléfortifia de mon corps en cas de rechute. Alina kana bondela kailo kola bébé ya moi. Ekila monena pesa kinga ngumia suayete o. Parce que nzoto na ye pete lokola na malemba. Kolina na ya diama Gisele Umba Nana troublé oh mon amour. Merci Gisele Umba Diama noir. Très chers amis, bonjour, bonsoir, ça dépend. Ndenge na loba na kati ya Diamant Noir TV na heure Bogota la batu ya États-Unis ya Congo partout dans le monde entier. Wana Diamant Noir mosali na bino bomoni to telemia bomoni nazana ba mama balati bango ba basu balati nini bozomona biso Diamant Noir tozakana pona kotuna momba question. Mais lelo to moni bozaki na réunion. Bonsoir président Paché. Bonsoir madame Gisèle Umba Diamant Noir. Bien au président parce que tu es que la plateforme na bino yozali président. Il a une petite question par rapport à bandeko bavana ndako balingi koyati o baza d'accord na binoté bango balobi ke bakoya koyambete mais bakoya po basala tant mususu matata okokolo banini na bandeko wana po na bolingo ya mboka po kimeza na kata otangi mo makasi awa bolingo président a dit mo o nyonso ya makasi ya yebe amour to senga bandeko bazana na amour ya mboka. Koya kochama kelele pour na président, je crois que bana mboka photo solo la entre nous. Tout solo entre nous. Nako brosser mo mukena likambolobi ya mobulo batu bazoko spoiler mingi minembo. Minembo oui, guerre ezalaki oui, on a combattu pour Minembo oui. Pour na mboka neza nani territoire za libéré. Mais boka ni ça que tangu président zaki na pouvoir te chaque fois que ba ndeko na biso ba guerre mai ba bandeko ya kozwa Minembo ezalaki na ba armée ya ba Uganda ya ba Rwanda, MONUSCO na ba FARDC des choses ba bengi ba moura ba bandeko attaquer bango. Bazalaki seul contre tous. Mais il faut réfléchir que le président Félix arrive au pouvoir à doubler effectif militaire au Daïna Est. Au Daïna Est na terrain et puis ba mai ba koti ba zumbo na sans problème. Ba FARDC ba telemi baza kota la bango. Donc ce qui comprend que mi beke outinde likolo pa chef que ba o wana bazali ya bino. O ba kei ba kendi. Donc makambu ya ko landa ba tu o bazali ko spolier ba message ya mabeke o mboke kei Minembo kei mais non. Quand on dit lorsque tout le monde qui ba mai ba komi na kati ya territoire ya Minembo. Mais c'est effectivement comment il faut coïncider na discours comment dire demande à président il y a doublé effectif il y a militaire na est. Ça se comprend que les Congolais bango moko FARDC sous l'ordre du chef de l'État que ba libérer mboka wana na bande que miso ba mai maintenant ba mai il faut ngana kosenga de plus ba mai ba intégrer armée ba FARDC armée nationale. Voilà. Ok, merci. En tout cas, on est aquí moulay to zone émission pour na moni mamba oluba. Parce que Diamant Noir azara sensible na mamba Minembo. To ye to moni makamno surtout ezoleka. Mais pourquoi boya ki réunion à lelo balandi Diamant Noir TV ba olanda bino. Mam to pisa honneur na ba maman maman lo banane. Bonsoir maman et puis bisa bato bazolando na monde entier na kati ya Diamant Noir TV balanda partout na bato ya ba Congo ba otalo. Pourquoi les lotoyers a préparé arriver à président Nabiso Fachi Béton. Donc toza vraiment mobilisé, y a toye toza mobilisé partout, toza mobilisé Batunyonso pour koya koyamba mokonzi Nabiso o akoya le 11 novembre 2019. Merci à Paris. Tout na koya na eza pourquoi? Nana ko répondre biso papa koya na ye aye pona ko sala nini ba peuple congolais ba ye ba ki koya na ye a na Paris ko tambola ko kutana na batu to aye ko sala nini. Non mokonzi na mboka azali koya azali mobiangami na ba konzi na mboka oyo mais esika azali koya biso bande kona ye biso batata na ye baleki na ye tozali awa mokonzi akoki koya te azonga sanke tokutana na ye yango tozali komibongisa po te toyamba ye
amona pe ayeba ke azali na bato na nsima na ye. eloko nini bokobombela ye oyo ntango soki bato bazolanda oyo bakoya na ye délégation to bango moko nini bino eloko nini namoni ke bamama balati bilamba bakolata donc oyo eza maputa bokolata mokolo yango mais eloko nini oyo bino boprépare mpo na ye to bobombeli ye napesa nani a répondre merci. Oui, tobombeli ye bamemo comme ndenge bandeko bauti koloba aye akutana na bana mboka biso oyo baleki na ye bayaya na ye bapapa na ye tobombeli ye bamemo mpona tolakisa bapasi nyonso oyo biso tozalaka nango awa na poto mpona kokita na mboka na biso Congo makambo nyonso oyo asengaki biso tokita ndenge nini akoki kobongisela biso nzela na baentrepreneur nyonso oyo bazalaka awawa ndeni bato nyonso mayele baza nzela nini akoki kobongisela biso lolenge nini akoki kobongisela biso yango banzelana mpona tokita facilement na kati ya mboka yango ye oyo biso tobombeli et puis eloko mosusu tozali nde kozela awa na France mpona tosepela victoire oyo ya peuple na mboka Congo. Ok. Monsieur le Président Tshisekedi, nous vous entendions le 11 novembre 2019 à Paris. C'est parti. Monsieur le Président Tshisekedi, nous vous attendons le 11 novembre 2019. Bienvenue à Paris. Bonjour, Monsieur le Président Tshisekedi, nous vous attendons le 11 novembre à Paris. Bienvenue. Wandugu wapenzi wa diaspora ya France, tunawaalika nyinyi wote tarehe 11 ya mwezi wa 11, shangwe kubwa sana ya kuja ya rais wetu Antoine Chilombo Felix Tshisekedi. Tunawaomba nyinyi wote muje wengi kumkaribisha na kumpigia shangwe kwa ajili anakuja kutuona kama watoto wake. Karibu sana rais wetu. Batatu ni bamamu bansonga lomani bansonga kaji mukalenga udufika mu France. Son Excellence Antoine Tshisekedi Chilombo pour la première fois udula kutumona. Loi tungwakidil. Fumwadi tunga tudi bakwindila. Mona tudi longolola bwani tukwakidila ni bianza bijim. Mule 11 novembre nenu bons nufika bwatumonanga na ni mukalenga tuakula nenda. Mon porte de la chapelle. Ya Luzolo, batata na bamama, congolaises et congolais. Yamesa la bamvula 18, betu vandaka na mutindu mosi ya gouvernement. Mena betu mebaka pangi ya betu congolais. Betu pesa yandi maboko ngolo. Betu pesa yandi ba courage mingi. Yawina lokola yanike na kuiza na France. Betu yamba yandi na mutindu meko kasabu na kupesa yandi honneur. Yandi ke fumu ya bwala kikaka mosi pe fumu ke mosi. Betu monisa yandi ke betu ke ba congolais et betu zona congolais vwanda na intu ya bwala. Alors benu kuiza mingi le 11 novembre na porte de la Villette à partir de 12h. Porte de la Villette awa na Paris. Benu kuiza mingi. Betu monisa andi na président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo que betu gezonaka Congo mingi. C'est déjà demain. Dans une semaine, son Excellence, le chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi, sera parmi nous. Qu'est-ce que vous entendez, chers compatriotes? Inscrivez-vous. Nous sommes là, nous allons célébrer cette journée comme le fils digne de la République démocratique du Congo. Fachi Fachi! Fachi Fachi! Fachi Fachi! Fachi Fachi! Fachi Fachi! Fachi Fachi! Si je dirais, donnez-moi 2 autographes et je l'aime. Mais si koyo toni to tuna kombo na ngweza nini et puis bosangana ka popolo bake oui facha zoya tozo yambele 11 to bosangani parce que bozo bomba quelque chose.
Yaya Mbona Rolobake ezali association na bisoté et association ya congolais nyonso. Comme on a une communauté congolaise de France comme toute autre communauté, donc ils ont réunir batu nyonso sans discrimination que aux la montée à parti politique songolo pakalo association telle, donc on n'interdit pas batu base en association na bango, mais la communauté c'est la famille. Donc, qui dit communauté, c'est l'ensemble des familles. Donc, Congolais sont d'office membre. Dans le cadre de la réunion à l'ELO, effectivement, ils allaient circonstances, il y a mon nom, Mokonzambo Kazoya, le 11 novembre. Ils allaient jour, car il y a conférence, il y a jour, il y a célébration, il y a armistice. Jour, il y a la guerre, ils allaient qui, au Sengi Kimia, de la armistice, na les Kaka, en 1918, la Première Guerre mondiale, de célébrer le 11 novembre. Donc, date où ils allaient vraiment symbolique pour na bisopé ba congolais parce que na ba o ba habité na histoire nos frères o nos aïeux congolais ba koko na biso ba bunda rapé na Première Guerre mondiale o habité ba koko na biso ba libéra ka Éthiopie ba Birmanie ba bunda partout donc yango les Singapour na biso que président a participé na pour na commémorer ba participation ba koko na biso na Première Guerre mondiale mais pour na lelo maloba suka na bato balandi biso ekozami bande nyonso bozoko yokangai o bono so bota la vidéo o bomoni ba mama bazali ya ba papa et dalika na souci moko développement ya mboka pe ko kende musika pona mboka wana toto mboka ensemble donc o nyonso akoka boya ebele le 11 novembre na porte de la Villette boko misape na ligne boko misana ligne soki po ko quitter mukolo wana yaka na pièce d'identité na auto passeport aux endroits avantage mingeza pour na bateau bazo commissaire en ligne donc voilà na sengi bino boya ebele to soutenir komi balinga mamba koma ba ligne était mais bon ndeka olobi mingi baya na bango mama Gisèle baye directement bino botuna rabiso nga pe na tuna lomo fachi na linga ba question te merci à très bientôt bye mais Gisèle Umba kolina na ya diama Gisèle Umba Nana troublé au mon amour. Merci. Gisèle Umba, diamant.